Bandeko balandi ya Sentinelle TV, Ngongango Ekokio, Intercession Miracle, Azali o mosusu azali te, Elike abomoyi mosungi na bato, Yoka Yesu aza malamu polo na biso, Azali bongo, Oyo azobatela bao bakenda na elika ya kosekwa. Première intercession miracle ya 2017. Yesu kimia pese mona biso. Apesaka o mokili ko kopesa te. Et pa bato balobi biso to suki. Ezali suka te po biyano e uche pa na ye moko. Mosungia bawe balemba pe babungise elikia. Ye asimba nyonso na nguya ya liloba na ye. Azali nzambe malamu. Mosungi na bato. Oya tondisa likolo na se na bonzambe na yeo. Oya vandi na motema na nga abundelaka nga butu na moi. Ozali oya tondisa likolo na se na bonzambe na yo e. Yambe mokonzi mobateli motomboli. Ye mokonzi ya bomo ya basantu. Ye mokonzi ya banzela esika totambolaka. Azali nsambe malamu. Azali oyo mosusu azali te. Esika wapi tovandisa elikia na biso. Yende nzambe malamu. Yende mobateli malamu. Azali nsambe azana suka te. Asimba nyonso na nguya ya liloba na ye. Azali nzambe aza kosala. Tobandi kopesa nzambe merci po aza nzambe asalaka. Azali nzambe abatelaka. Oh, ezali première année, première intercession miracle il y a 2017. Toujours que nous pèse merci pour la commission en 2017. Toujours que nous pèse merci pour abattre les biso. Toujours que nous pèse merci pour Azanzambe malam. Azali nzambe mobate. Azali nzambe motomboli. Komole Adonai. Liboso na ye azali te. Simane mosusu azali te. Yende mozalisi na bazalisi. Yende nzambe malam. Totomboli mongongo. Tobandi kopese merci. Azamo sungi na bato. Azali oyo abatelaka. Azali oyo atondisa likolo na nse na bonzambe na ye. Soki tokomi lelo na 2017. Lelo premier vendredi à 2017. Ezali pona malamu na bisote. Ezali pona kitoko na bisote. Ezali pona bozalisi na ye. Ezali pona bonzambe na ye. Akomisi biso lelo na 2017. Akomisi biso lelo mingi ba komite biso to komi eza pona bizaleli na biso te ezali mawa na ye totomboli mongongo tobandi kokumisa ye tobandi konetola ye tobandi kosanzola ye tobandi konetola ye nzambe monene lokola yo azate oya batelaka lokolo azate oya kokana na yo azate oya tombolaka lokolo azate nzambe nini akoki kobatela biso tokoma na ne oyo nzambe nini akoki kobatela biso tozala na bonne santé nzambe nini akoki kobatela biso tozala toujours liboso na face na ye mingi babunga nzela mingi bandimelaka su nzambe te mingi bakoma trop pressé aza susu na ntango église te aza susu na ntango ya prière te mais biso toza reconnaissant
po yo za mosungi na bato, po yo za mopateli, po yo za motomboli, po yo za nzambe malamu, po yo za nzambe na likolo, kumisama na yo yawe, netolama na yo yawe, sanzolama na yo yawe, nzambe mobateli, nzambe motomboli, mokili mobimbe gumbamela yo, to gumbameli yo, to netoli yo, to sanzoli yo, kombono mosungi na bato, kombono mopateli, soki na tali na ana pema, soki na tali baboti na nga ba ana pema, bana na nga ba koko na nga ba leki na ngai, ba nièce na ngai, ba oncle na nga ba tante na nga baza na pema, na komisio yao, na netolio yao, na sanzolio yao, nzambe mopateli, nzambe motomboli, nzambe monetoli, kumisama na yo yawe, netolama na yo, eza pona mayele na bisote, ezali pona molai to mokuse te, ezali pona kitoko to mabete, kasi ezali grâce na yo, to netoli yo, to kumisi yo, to sanzoli yo, nzambe na bomo, oza nzambe, oza mobateli malamu, oza mosungi na kokamu, kumisama na yo, netolama na yo. Kumbama na yo, nzambe malamu, kumbama na yo, basantu baembela kayo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela kayo, kumbama na yo, nzambe malamu, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela, o kumbama na yo, yo mopesi na sante, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela, o kumbama na yo, shilo, mopesi na bomoi, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, nzambe malamu, kumbama na yo, basantu baembela kayo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela, o kumbama na yo, yo molamusi na pongi, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela, ozali ndenge moko lelo libela, azali na bomoi lelo libela, alobaki akozonga lelo libela, azali na bomoi lelo libela, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, azwa lokumu, Yesu azwa lokumu, na bomo yanga na yo, azwa lokumu, kolo azwa lokumu, na bomo yanga na yo, azwa lokumu, hanetolama, Yesu hanetolama, na bomo yanga na yo, hanetolama, Yesu azwa lokumu, hanetolama, Yesu azwa lokumu, oh, asanzolama, Yesu asanzolama, na bomo ya RDC, akumisama, Yesu anetolama, na bomo ya ngana yo, aneto, oh, akozonga, Yesu akozonga, kukamata eglize, akozonga, Yesu akozonga, kukamata eglize, akozonga. Bien-aimé, Yesu akozonga kwa kukamata eglize. Tokomi na mois ya janvier 2017. Na mois ya janvier 2017, panda kosala programme nini olingi nzamba salelo na 2017 oyo.
tracer programme na yo tala ba projet nini oza nango makambo nini oza nango posa koma yango tiango na mire ya cuisine na yo tiango na mire ya chambre na yo po yebaka nzambe asala nini na 2017 po na yo pe ba plan nyonso tu oyo yo olingi nzambe asala banda kotiango na priere lelo pe tala makambo nini yo osengaki ane passé esimbaki te oyo esengeli nzambe asala lelo me eloko ya liboso kumisa ye netola ye eloko ya mibale sanzola ye kumisa ye eloko ya misato zala fidèle na poste pe koma yango na mire ndenge ayebisa bakuka. Alors tozopesa nzambe merci. 2016 biso tout odéclaraki Kabila dégage, Kabila kende mandat esili tozalaki sur le 19 tosila na ngana ye bien aimé kolela te nzambe abwaki biso te nzambe atiki biso te. C'est vrai, le 19 décembre Kabila atiki pouvoir atika pe pouvoir azo diriger sous Congo te botuna bato basala politique malam botuna bato bayebi bakor oyo ya Union européenne est signé na rassemblement na opposition na Kinshasa bakoyebisa bino ke nzambe exaucé biso Kabila aza sous président ya Congo te. Mais loko ni tokonosenga na nzambe ke ba projet oyo basali bakor oyo basigné bakende ko respecter yango ba élection salama na 2017 mboka échangé congolais azala na esengo pe kimi ekota bato bakufa te benemi nyonso bazingizingi biso babima na kombo na Yesu tobondeli bongo kolo totondi yo tokumisi yo tolelaki ete rwandais ya criminel akende me oza nsambo oyebi ndenge osalaka toza na esengo quand même pour le 19 décembre pe ya solo mandat esilaki pe azodirige su te puisque accord basigné na basango ya Semco ezolakisa ke akoki kodiriger su Congo te akoki koengage Congo te sans rassemblement. Merci nzambe likambo esalami na ndenge na yo biso peut-être toza dessus que esalami te na grande fête nde tolingaki tomona Kabila kopakata mbangu ndenge esalamaki na Kampaore tomona Kabila kopakata mbangu ndenge esalamaki na bamboka mosusu ya Tunisie Egypte parce que ba richesse ya mboka na biso bato oyo bazo convoiter richesse na biso ba pays frontalier lokola bangola balingi te trouble kota na Congo sino bakozala ba victime ba stopper soulèvement ba stopper nyonso ezali pe nzela yo ponaki po te bato bakufa mingi te to netoli yo to sanzoli yo to commission nzambe ozali nsambe malamu ozali nsambe monetoli nyonso eza volonté na yo to mitiki to mikabi kati na maboko na yo eloko tozo senga bakoro oyo ezala respecté enfin que na décembre 2007 baélection esalama congolais ya solo oyo aza na souci ya peuple aya kolongola peuple oyo pasi aya kolongola peuple oyo mai na miso aya kolongola peuple oyo soni aya kolongola peuple oyo humiliation oza nzambe olobaki soki tosengi yo kopesa soki tobondeli tokeli toluki yo kosala soki tobondeli togene yo kosala nzambe malamu nzambe mobateli nzambe motomboli soki tosengi akopesa ye soki tosengi akopesa soki tosengi akopesa soki tosengi akopesa nzambe oyo nzambe malamu nzambe oyo nzambe malamu nzambe oyo nzambe malamu nzambe oyo nzambe malamu nzambe natutela katolo nga natutela katolo mpo nayebi yo kosala nzambe oyo nzambe nelikya nzambe oyo nzambe nelikya nzambe oyo nzambe nelikya nzambe oyo nzambe nelikya nzambe kitanga na mona nzambe kitanga na mona nzambe kitanga na mona Kongo atika kolela nzambe oyo nzambe monene nzambe oyo nzambe monene nzambe oyo nzambe
monene, Nzambe monene. Soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka. Eloko liboso tozoko no senga, makile tangaki na Golgotha, et protéger famille na biso, bana na biso, et protéger corps, âme, esprit na biso, et purifier corps, âme, esprit na biso. Makila ma yeso ezali o esombaki biso na masumu. Makila ma yeso ezali o ebatelaki biso. Makila wana e protéger yo, bana na yo, bakoko na yo, ba famille na yo, afin que flèche nyonso tu ya monde de ténèbres, afin que babongisi nyonso tu ya Satan na bomoi na yo, na carrière na yo, na santé na yo, na libala na yo, na musala na yo, na ndaku na yo, na classe na yo, ezala nul sans effet. Tout le monde d'abord makila ma yesu et protéger biso. Makila ma yesu ezala na biso. Parce que batembele babanda koluka nzambe na décembre, mais luka nzambe na janvier. Tika bo moina yo pa nzambe. A conduire yo janvier ti na décembre et osala malam. Yamo tozo no senga makila ma yesu et protéger biso et protéger bana na biso. To bonde libo na comme na excuse. Makila na yo o etangaki na Golgotha. Et purifier corps, âme, esprit na biso. Et purifier corps, âme, esprit à la union sur Sentinelle TV. Et purifier corps, âme, esprit à la famille na biso. Yoloba qui était croyé au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu qui était membre et non soit famille na ngai. Baza la sauver à partir na ngai. Koutana na bango. Nanzela na la prédication. Nanzela na internet. Nanzela na la vidéo. Nanzela na WhatsApp na Twitter bakuta na lelo bano ba pesa bomoi na baona maboko na yo loboko no mobile likolo na nga ya bana na nga ya famille na nga makila na yo protéger bomoi na nga santé na ngai ndenge na tambolaka na voiture na avion na makolo na bis na vélo yo zala nzambe na nga na tango no sino osimba volant na tango no sino zala na kati ya kukumba nini vélo to tambola makolo yo protéger nga contre nyonso ya Satan ozan nsambe malamu ozan nsambe mobateli nazoke no kobondela pona bandimio nyonso pesi na à travers le monde ba oyo bazala moisson mondiale ba oyo bazali bongo Sentinelle TV esika nyonso bazali puissance ya kombo na Yesu ezala likolo ya bomoi na bango likolo ya bandako na bango likolo ya bana na bango moko te oyo bazala nga Satana zwa bomoi na bango eza na baser mosusu oyo awutaki kobenga nga na kotanga kombo te po na discrétion aza na problème école na États-Unis je crois au Canada boy na aza na problème école balobi a continuer infirmerie te atiki yango na maboko ya nzambe alobi afuti mbongo ebele 15 000 po asilisa azwa diplôme wana yo kende kotouche baekole kende kotouche bavoka kende kotouche bato nyonso place asali recours bareconduire ye asilisa po azwa papier na ye bandeko nyonso baza na problème ndenge wana ya classe ya libala ya mukanda oyo ezotraîne loboko no mobile ekende kotouche esala ya minene nzambe nake kotika na maboko na yo ba oyo nyonso baza ba partenaire na Sentinelle TV to na la moisson mondiale ba oyo bafutelaka nga billet c'est Marie na France oyo chaque mois bimisaka 500 € pour na ba billet na ngai ya ko voyager na Air France oyo chaque fois atiaka mbongo pour l'argent de poche ya pasteur nzambe akutana na ye partenaire nyonso oyo afutaka internet oyo afutaka dim oyo atiaka misolone na kosoutenir Sentinelle TV kosoutenir babola nzambe yolobi ete oyo alonaka yo pesaka semence na semelle tikete Proverbe 10:25 et accompagner bango nzambe ba semelle lokola baza ba semelle na kati na musala na yo bozangi ezala te na bomoi na bango bozangi elanda bango te pasi elanda bango te konyokwama elanda bango te bokauki ezala partage na bango te ba oyo nyonso basoutenaka musala oyo tosombi bakamera
tosombi banyiso na batole église na nyonso nzambe kanisela bango yo lobi ete oyo akopesa na misala na yo okofongola maningisi na lola okopesa po te bango bazala malamu fongolisa maningisi na lola mpo na bango nzambe toke kotika baoyo nyonso babondelaka mpo na biso baoyo nyonso balingaka biso kolo batela bango tobosani mpe te bakongolais à travers le monde baoyo baza na matanga baoyo bakufeli bakombatant oyo bakufi oyo baza na morgue bafamille na bango yo ozali consolateur de cœur brisé kende kokonsole tozosenga na bakongolais bakombatant esika nyonso bazali unité ezala mpo te na phase oyo tokoti toza na posa ya unité bao baya bakorompi bao baza badongolo miso bao baza bandoki na bazoba kosangisa biso na bango te nzambe 2017 oyo mutu nyonso tu ya mutu mabe ya misala mabe ya makanisi mabe longole na nzela na biso longole na nzela bana sentinelle longole na nzela bana ya la moisson mondiale moto nyonso tu oyo azali force négatif moto nyonso tu oyo azali libaku moto nyonso tu oyo azali dongolo miso moto nyonso tu azali faux tête longola ye liboso ya mwana Sentinelle TV longola ye liboso ya mondimi ya la moisson mondiale oyo nyonso atatolaka bomoino te oyo nyonso tu azali bongo dongolo miso oyo nyonso tu azali zabolo ndoki alokaka na butu to na moi tokutana te soki aleki na moi ngala aleki na butu soki aleki na 11h biso toleki na 12h biso na bango tokutana te nzambe ekutisa biso na bato oyo bakoyela biso baprojection ya misala malamu bakoyela biso baprojet ya malamu ya kozwa mbongo bakoyela biso baprojet ya malamu ya koreusir nzambe oza mobateli nzambe oza motomboli tozoke totika classe politique ya Congo bakorompi baza ebele miyibi baza ebele ba-incivique baza ebele nzambe banda koboma moko na moko oyo nyonso aza complice ya makile etangaki na Congo banda koelimine bango kobanda na Kabila Ruberwa Kanyama Bisengemani bato wana nyonso banda koelimine bango babazaiba bamakila batoyo na kombo ya Sami Badibanga bakorompi nyonso bamende nzambe sila na bango baboshab babindaku bato nyonso babomi peuple congolais silana na bango bandako beta moto na ekita punition na ekita nzambe mobateli nzambe motomboli nzambe monene topesi yo merci ya tonetoli yo ya merci pour la première Sentinelle TV ya vendredi otobengi intercession miracle batela biso kutisa biso na bato malamu protéger ba famille na biso sika bakutani batikali na mboka oza nzambe malamu oza mobateli malamu oza mosungi na kokabu totondi yo yao tokumisi yo kumisama na onetolama na merci Seigneur oza nzambe ozali nzambe poko malamu ane ya batike bandi to bandango na nkolo Yesu akokisa ba projet na bino nyonso nkolo ayoka lolembo na biso tomonani continuer mateya kolanda mateya na biso continuer prière na ndako po nzambe aza na biso yoka nzambe malamu tokomi na suka ya Sentinelle TV ya lelo intercession miracle mobateli motomboli nzambe abatela bino